Mbote mingi bandeko balandi émission Kindoki politique, émission d'actualité politique et d'analyse politique. Tout ça toujours on a pour nous servir bino ndenge bomesano pour na koyana na mituna na bino le pourquoi et les comment de choses, qu'est-ce qui se passe et là on y zo sala kele kana bongo nini ngeli ko sala pour na ko bongisa makambu pour na développement ya mboka na biso démocratique du Congo. Alors pour na mokona lelo tozali bongo jeudi 30 septembre 2021 na ville province ya Kinshasa wapi tozali ko enregistré pour na bino émission Kindoki politique toza bongo na mwana mboka Dany Ngoy azali fédéral président fédéral ninge koloba ya envol monga fula ye azali bon ko simba masolo na ngambo ya monga fula pena ye dongo to sola mwa mingi na etali bon ba actualité politique ya mboka na biso notamment basango ya lingomba politique na ye pe lisusu makambo nyonso zo le kanane kolo République démocratique du Congo kasi na etali ba actualité lelo ezali bongo journée ezalaki to eponamaki pour la publication ba résultat ba examen d'état lelo oyo ministre Tony Mwaba azalaki liboso ya bapandisango pe ba partenaire na bango ya bongo na bongo bazalaki wana wapi aremetaki officiellement ba CD ya ba résultat exeta édition 2021 pe esengeli koyeba que année oyo spécialement ba édition ba résultat et cause à la publication et ko banda na okatanga na place banda na Kinshasa. Ministre Tony Mwaba lobi ke mingi banda toujours na Kinshasa kasi inversé makambo Kinshasa cause à la province ya suka oyo ba kozwa ba résultat na bango donc ba province mususu pe ezali Congo donc patience na bande nyonso ba salaki exeta 2021 na ville province ya Kinshasa pe ba parents bozala na kimia makasi problématique ya ram ministre Augustin Kibasa Maliba azalaki liboso ya ba élu du peuple mokolo lobi wa pa répondre ki na question orale avec débat mitune tuna makimo ebele kasi maloba na ya bimisa qui ezalaki ememamaki na ndenga mabe lelo oyo équipe ya communication ya pétantique ezongaki na bapandisango pona koloba que ministre Kubasa atikali koloba te que RAM nde ezali ko financer gratuité enseignement atikali koloba ngote alobi que RAM ezali ko accompagner notamment na nzela ya programme pe innovation oyo et pesami na nzela ya EPST ya ko imprimer na nzela il y a nouvelle technologie pe numérique ko imprimer nanda kuna yo déjà ko imprimer attestation de réussite pe diplôme na yo provisoire pona koyeba solo ke moi na azwaki et kozala mingi na nzela ba réseau ya communication wana et kolekana ezali moko ya ba partenariat ou salami entre ministère EPST ministère super ministère ya pétantique donc yango ezali ko accompagner pe pétantique n'entela ram ezali ko pesa bongo connexion internet pour toyebi déjà ki ba connexion internet de part et d'autre na Kitambo na Unikin na ba université pe bongo na bongo wale ezalaki maloba ya équipe ya communication ya pétantique lelo tozala mwana mboka Dany Ngoy mbote na yo Mbote mopandi sango longo niana invitation ngo pesinga oyibike na plateau naza mbala liboso tena ya ka toujours comme d'habitude yango na pesibino mais les simingi na ndenge bo invité ngai totondi botondi pon dimi ko yana mituna biso merci mingi pe tozong selio matondi lelo oyo ministre ya EPST a changé donne a changé makambo innové que ba résultat publication banana na Congo profond pe ya ko sukisa na ville province ya Kinshasa neni no omoni penza initiative wana. Bon, en soi, initiative eza mabete Kinshasa eza Congo te quoi, mais en même temps il faut dire que Kinshasa eza siège d'institution, c'est le départ, c'est le siège national même de EPST, il y a même son bureau ici, son siège est ici, donc logique que banana Kinshasa. Mais si le ministre a montré que pour la première fois, a lancé un résultat à niveau de la province Moussoussou,
je trouve pas l'inconvénient et question car que les résultats ils sont fiables ils atteignent ba résultats que ça le bimi malamu lobi mwana ki uta azwa diplôme na e comme les résultats za ki yangote wala ndeko za malamu te mais c'est important ba résultats bima parce que les 4 déjà za lundi bana bazo sont en classe au monique ce qui était zooming moi na robana na classe nini a osé la tiba résultat que si la pona banda classe toi ko sala nene je pense que ministre na ba réseau télécommunication il faut ba mona ni ba ko sa na lombango de façon que ba résultat bimana e bimana ndenga malamu mais faut qu'on reconnaître que enseignement na ne tu ko legeza ki ane moko matata na covid une année un peu élastique, mais Dieu a fait grâce et ministre n'a accompagnement bah IPP, secrétariat général et autres quand même bah organisé examen d'état et celle qui bah résultat et zo banda déjà mokolo lelo et ça malam. D'accord, Dany, lelo yo ba résultat est déjà disponible dans ba réseau ya communication notamment na Okatanga lelo bana yo pona ba lauréat au basaka ba désordre surtout na Kinshasa to yebeke ba folie et ça ma casse déjà tout monde qui ango na fin il y a ba session examen d'état des ordres ça les maki ba bina mabe le conseil nini ko ko pesa na ba jeune ba finaliste yamboto ke ni musika na émission et là on a conseillé bango résultat et à fin du monde té il y a une autre vie après les résultats il faut commencer l'université pour certains il faut commencer le travail il faut voyager il faut donc après la publication des résultats la vie continue il y a un c'est important oui il faut que CP là mais ce que CP les pas nabino et que ça bien makasi au lieu que ça la tapage inutile oui que ça la accident na moto et le quoi mabe ko ikoya au kufi petit diplôme on imprimé à tête donc to fêter to CP là mais ils en andako to eba que après publication résultat la vie continue. Tout noter que la police le baki ezasima batno se bossa des ordres ba parents bo benda bana manto et pour boyebi la police peut bien sûr boyebi si kanga hier ko ça appelle oui en même temps aussi toujours si dans la police à ça musala na et boyebi que la police na monsieur zalaka ceux qui bo pesi bango ordre bon ba profita ka pour na basa la PO eza malamu te et tokolingate que baka assassiner salama et tolingate mettre salama tolingate que ba dérapage ça un peu na niveau à la police ndingo to sengi na bana na ba parents ba fêter na ndako na ndenga kimia to senga pe na la police soko sala musala asa musala ndenga malamu et que ba vie humaine est en danger la police est la professionnelle wala zambela et betami nandeko Dany Ngoy problématique du jour lelo ezolo bama ya mboto lo bela en vol problématique, il y a RAM de part et d'autre registre des appareils mobiles. Lobby Monamboka, le ministre, il y a peut-être un tic Augustin Kibasazara qui n'a pas l'élu du peuple, il va pas répondre à une question orale avec débat. Le yo loko la patriote, loko la Monamboka. Le lengue kanyozwa qui réflexion topé discours à pesa qui pour nous expliquer taxe au RAM. Merci madame pour na mutuno pesi na yabi que ba congolais baza causer la vraiment réponse ya ministre dans 48 heures pour que toi ba vraiment likambo o ya ram wana ezo sala nini mais d'entrée de jeu faut ko ba que être za ko sala politique eza pona to travailler l'intérêt ya population auto ko kamba mais to sala politique était pona to ba ko rançonner moi muke o population za nango et mamoza congolaise fani nanga na Congo omoni ndenge nini souffrance ezali makasi mais mutako za na 500 francs na ya lobi asomba crédit rame nyonso situation eza mabe et alors tu ko constater que ministre au lieu ayeba ko expliquer makambo ndenge salami na ndenge malamu mais tomoni mokonzi aza ko balbisier azoko luka maloba ce qu'on l'a dit discours na ya lobby na niveau Assemblée nationale il y a rien de concret au moment que ministre a koluka ba mot à gauche azoluka ba mot à droite pour à justifier auto bengi escroquer à ciel ouvert mama nangai likambo ya ram wana ministre alobeza pona enregistrement d'appareils mobiles oui batangi plus de 38 millions de téléphones mobiles mais combien de téléphones déjà au moni à partir il y a peut-être ou baï ko récupérer ba téléphone moi je pense que question wana ils a resté pendante et puis ministre a répondre à la question à des luttes telles que posées et ça ko la que il y a un problème na niveau ya jeu au ya ramo c'est plutôt il y a un appel d'offre au ministre Alubaki mais ba publier quand aussi kanine
Et si comme côté, tout le monde qui non, notre signé contre la société telle pour l'instant la pour l'instant mais il y a pas un appel d'offres. Il y a ce qu'on appelle la gestion épicier ya mboka où ils ont se manifester na discours ya mokonzi ninga lobaki na niveau ya Assemblée nationale. Alors, biso to réfléchir biso pe na isanga ya parti en vol na fédération na monga fula tout ça que to bi non. Et c'est comme ko toucher population entière. Tokoyi kotika ngo boete yango na biso tolobaki pe tokoloba ngo pe na bandeli pe premier ministre par respect à moko il faut asinga démission. Pourquoi? Parce que mbongo ya ba congolais kei to ebite ke sika nini e ko sala nini au juste et puis premier ministre olia lo makambo ya bosolo ministre ya kosibiso yango na to sengiye a présenter démission na ye bino na niveau ni parce que expliquer mustu ya rama expliquer nyonso mais biso to zabana mikete pour na expliquer biso et on expliquer on a ce que ça livre vrai to ba que ça vrai. Ce que ça le coûta to yeba que ça le coûta. Est-ce que l'explication o ya pesa ki lobby après ça qui on va avoir na ko soutirer batom mongo na à partir ba crédit il faut to yeba ni to ko ça la to bi état de droit c'est la justice c'est aussi la justice sociale to yi ko ndimate na mboka na biso o souffrance za makasi boza ko kata biso ba mbongo et puis l'explication ya malonga ezate population ya ko ndimelo kwa bongo apparemment population congolaise pe linga futa taxe te wana doye bien mais na ko senga na population congolaise entière tu ba ko futa ba taxe parce que il ça que l'état est ba ko mbongo mais ça na lolenge ya ramete Ramo Oezana ou bien Oeza escroquerie à ciel ouvert. Il y a une bande de gens au bazar qui tirent des dividendes à première Rama. Pour la seule qui pour l'intérêt de la population. Likambu ya Ramo Mbongo bazui. Basta ina nini ou juste pour l'intérêt général. Wifi de part. Batiang aussi kané. Il paye tomoni na kitambo magasin, tomoni na INBTP. Et ya ngwana nde ba Jeudi biso ba crédit. Ba financement ou batiang ba wifi on est combien? Bah dépenser combien, escali combien. Et puis d'ailleurs, je suis le ministre a lobby que makambo ya ramo eza ko accompagner gratuité enseignement. Mais nous sommes les ba discours populiste to ko kondima ngote. To sa bala miketo to bota 1000 euros to lobby. To moni que ministre a ko sabato. Yango to sengi na ye a démissionné atika ebunga wana eza ko lakisa médiocrité to kondima yangote. N'est-ce pas que Ram au pototika nango ezali musale zo salema na petantique peso salema na RTPC pourquoi ça charmer sur le ministre Kibasa? Le ministre du tutelle il y a un carnet noir derrière ce qui carnet noir ezali mais il est aussi le ministre à Union sacrée. Ce qui carnet noir c'est que bangonde ba ko sala carnet noir biso ngana zolobela na population o aza ko souffrir o aza na ba problème total comme ministre ta to lobi boy ministre aza ministre à tutelle yene moto ayebi ko ayeba problème wana ezaneni soki yazo ko kokate ayebi te comment makambo eza ko se gérer asala nini la moindre des choses à faire c'est de présenter la démission. Moi je pense pas que tokole ki satana biso oyebi na mboko fote ba ko prêcher par exemple makambo eko lekela yo makambo eko simbate ko démissionner et ça n'a pas ridicule mais faut mettre ça nene parce que l'explication pesa ki lobinyo so yaki à côté ba pesa 48 heures ko zonga soki arbi mala moté ngaku na ko senga ye pe na ko bandela au lieu ndima humiliation asala kaka démission et ko coûter kaka page moko escroc alors que expliquer nyonso ngai na traité na escroquer mais na lobi ke musala wana eza escroquerie soki yo benga escroc population capitaine baloba ki yango epesa ki epasi po aloba ki yango pe mais eko sala pasi parce que population pa komona pasi ya za ministre pour la molamu ya population mais oh mama na ngai sokozo baboye population ko lukata bukata télévision eloko aramo eko aider population eloko nini mama tozanga nayo awa eloko nini oyo population za ko bénéficier na niveau ya RAM o mambo ya wifi combien de batu baza ko accéder na wifi oyo ko lobi wana to ba ko loba bosoloko to ba ko loba to bi mesa politique on dirait esika moko batu ba ka pona kokosa politique yali pona ko répondre na batante ya population toko ba émission Kindoki politique ya moko na lelo tozonga na ngambo ya en vol o ezali parti cher ya honorable Dely Sanga o azara toujours ko servir population kasi lelo oyo tozomona mapona mezali ko yaba to ndenge na ndenge notamment ba ya union sacrée ba ça déjà ko se prononcer mais apparemment en vol et se prononcer te bozali comment ni banda li
mon carte to comprendre le pays minité zolo ba non en vol apparemment ça vraiment pourquoi vous prononcez pas sur la personne au bino pour soutenir en 2023. Merci maman Mopandi Sango na motuna. Je pense que vous avez la réponse na repère ça pour la retenir yango. Ce que les souffrances au moka eza komi si manifester par la population na biso et que vous avez biso injuste les loto ba ko bimisa ba candidat na biso la niveau présidentiel. Ils ont d'abord mandat chef de l'État, Félix Tshisekedi, ou à continuer en 2023. Tous autres qui étant à continuer à faire un mandat. Et nous allons évaluer. L'union sacrée, oui, nous sommes dans l'union sacrée et nous persistons. Mais bien sûr, on a quatre union sacrée autour des principes, autour des valeurs, autour de l'intérêt général. Et non l'euphorie du partage équilibré, il y a pouvoir. Il y a un abisso c'est pour nous, c'est si communauté. Il faut total la union sacrée. L'objectif est là qui. Les alliés comme mais ça pour intérêt à la population. Les lots c'est le but que candidat n'a bisso ça mototel. Population va bénéficier dans mon année. Wana est inutile. Bisso c'est concentré d'abord sur les réformes parce que tu as dit que na ba réforme wana est ça là que mon wana est salama. Na ko fond la parenthèse mo wa makasi maman nangai. Biso topona qui chef de l'État au hasard actuel, son excellence Félix Tshisekedi comme candidat à l'élection élection 2018, c'était pour deux raisons. La première raison c'était l'alternance. Et la deuxième raison c'était l'alternative. Alternance c'est la kisini la kisi que mokondi wa azala ki wana na lisanga na eba senene ba longwe bato ya sika ba ye. Biso parti en vote ebaki que ceux qui tosali yango tozali pemene ya mokondi ya mboka azaki d'abord candidat solution komonana to sepeli abimi pe président de la République mais likambo etikali petit lelo biso toza kobundana parti en vote ezali likambo ya alternative eza nini elakisi mbongwana na ko gérer mboka et si ka flou ezalaki il faut éclairage monana et si ka ba détournement ezalaki il faut que si l'état est vimba et si ka ba intérêt partisan ezalaki il faut intérêt général et salama yango bituma biso to ko bundati lelo ça il m'a déjà nanu ebandi ko salama tende ko faut te ba ko loba solo te bo solo nde yango wana photo lobaka politique eza isika on y réserve de changer mati eza moko pe ba ozomona ce que c'est le côté aller ezali bonne gouvernance c'était eza appuyé la banque mondiale a appuyé biso FMI a appuyé biso et c'était que biso to sali mobilisation à recette et comme il colo yango ne sali bongo maman nangai il faut te ba koloba vérité pour la population aïba koyeba musala ije fezo sala n'espère que je contribuer ije fazo sa musala malamu toza ko sepela mais siko ba retomber tozo kaka ke mbongo tel ezonga ki na kesa l'état mbongo tel ezonga na kesa l'état mais mbongo ngwe ko sala au juste nini parce que avant indépendance égale après indépendance souffrance y a passé et les kikuti ezaku malamu ke souffrance to ko sibir lelo tola banzela te toza na maïté toza na courant te maintenant siko musala ngwa ba millions zo kozonga wana e ko sala nini moi je pense que ça servait lelo que union sacrée échoué te na ko ko loba te que union sacrée échoué lelo to lobi que biso na kati ya parti en vol il y aura un moment donné to ko évaluer. Je pense que na bingisa ki bino na bureau politique auto organisé qui na niveau ya commune na monga fula to tabaki sur ma question to senga ki la autorité na biso à parti à un moment donné il faut évaluer action oh il y a union sacrée pour na biso parti en vote le baki essentiel les acquis sur les réformes tout le baki ba réformer tité auto comme on a lelo yango to sengi na autorité à parti en vol tu ba ko évaluer notre présence dans niveau union sacrée ou les acquis autour ya ba principe ou les acquis autour ya ba réforme est-ce que ba réforme wana sala mindenge biso to lingi pour l'intérêt ya population ce que ça mi bongoté tu ba ko tirer ba leçon et plutôt tirer conséquences moi je pense que biso na kati ya bureau politique auto organisé qui les 18 et 19 tout trancher déjà pour na problème wana union sacrée oui autour des principes autour des valeurs et non un partage équilibré du pouvoir. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez partager bilan que ce soit négatif ou positif il y a gouvernement autre? Oui, toujours la vice-ministre la défense nationale maman Séraphine Kilubu c'est une brave dame d'ailleurs en mission de service au Katanga azako tablé sur les sociales ya basoda na biso oyebi que ceux qui basoda baza na front et qui na famille na bango il y a manque à manger à boire ba ko sa musa malamu te
premier ministre na biso il y a défense nationale toujours accompagné na vice-ministre de défense ba ko sa musa malamu mais loko na koloba toba ki to kabola budget to kabola bilan il y a ba responsabilité individuelle et responsabilité collective. À un moment donné, vice-ministre Kanabiso a se prononcer par rapport à ce qu'elle a fait. Et aussi, on va tirer ce que le gouvernement était censé faire. Et il faut retenir, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Donc, stratégie, exact que stratégie c'est la moto à président Félix. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et on est constitutionnel, les abisotés. Na sphère mandat na il faut ebisa biso oyo ye ailobaki na oyo asali yango to sengi que chef de l'état mandé comme na mwasuka ay ba kokitisa mwa nombre ya ba promesse akita mwanda mo ba réalisation ça ma parce que ma pour na maison en 2023 est obligatoire ou à kozala soka kozala candidat to ebité biso peut se présenter. Ah oui, pas de problème aza congolais Azali bako se représenter, mais vous avez congolais de bako juger na souka parce que il y a un bilan présenté et sur base à bilan on a peuple congolais à renouveler confiance na to akotika. Il faut toi que alternance et salami après 2 mandats, mais vous appelez madame monsieur salami après un mandat. Quelqu'un m'a dit que en vol, bon fait, l'honorable Dany Sesanga s'agit trop. Apparemment, ils ont bomba quelque chose. Est-ce que Joy Pedji peut ba député? Ils ont repéré la question Batouni. Il s'agit trop. C'est lui par-ci, par-là. Quel est le problème? Et ça, qu'on s'agit de mes amis au point. N'a qu'on rappelé la population que Bisson a parti en vol. Tubundisaka ba pilier misato o to moneza ka dictature o ba politicien ba to motema mabe ba utilisaka pona ko fande sa pona ko boma population et loko liboso ezala ka la pauvreté et loko mususu ami balé ezala ka la corruption et puis o eza suka o to benga ka ignorance. Alors biso to combattre biloko wana yoko ndima ke biso to ko combattre corruption. Président na biso national honorable Dany Sesanga le modèle aeba kozwa biloko oyo eza ya corruption tokoyi kondimelo ko ana te Mbo salobaki moto azwa kitake a se présenter na presse to moni epete alobite malgré tout à salaki mais on eza biloko bana mike c'est ça ana rawana tali kana télévision le baké bon ngai na lobite il faut que moni moko to ko kitisa valeur ya politique na ba déclaration inutile. Yé président à l'Assemblée nationale. Alobi munyoso azwaki. Azwaki yango ezaki crédit to eza cadeau ba pesaki. Point d'interrogation. Moi je pense que eza crédité. Est-ce que munyoso azwa crédit mutuka crédit? Impossible. Ata biso nde tozana son abike to pesa ba agenda ya crédit yo sozana agenda no zo pona nini. Je pense que makambo jipi wana eza corruption na ciel ouvert. Peu de liste sans l'obaki azan ni demandeur ni souscripteur arotika la jamais kozwa mutu kawana na ebe honorable na ebe sincérité na ebe honnêteté na o eza malamu ezali intérêt à population. Na ko rappeler moi moké de liste sanga apesa ambulance na INRB. De liste sanga azobe molima na ya plus de 9 mois. Joa député national a gagné $13,000 le mois, mais il y a 9 mois à Pessiango pour na kuya na makambo ya Covid. Alors mutabongo de boya ko corrompre na babiloko ya bapalisade et ko sala biso eloko moko te to boyi yango parce que eza corruption to lingelo ko corruption te bazwa mbongo nyonso wana ya ba mituka wana ba pesa na population. Lelo ba hôpitaux za ba problème. Lelo to na problème ba nzela ngana za mona monga fula na kindele soko leki wana nzela ezalite. Route qui mwenza ba travaux bandaki et ba distribution moi moké ba sali un mois une semaine 2 semaines ba kati misali ça magate so que na route qui lutendele OK na route Bel Air OK na route interface ba mabulu n'en parlons même pas tous ces problèmes là oh bakondi ya mboka bamone eza malamu eza ko corrompre ba député et tolingelo ko ana te pe tozaki d'accord na ngote Yamboto comme na suka parce que to kende petit à petit tant les vraiment milité réduction en train de vue de l'état eza qui proposition à moko il y a des listes honorable de liste Sesanga na parlement apparemment indimama ki penzate le lenge kani bozwa ki réaction ya ba o bazolo ba ke bazolo be la peuple balingi bola mon peuple mais apparemment bazo na cessé ba linga ba gagner plus que mais madame yomoro de jolobi yango
c'est ça ngaza muto alingaka ba faveur te pona asala pona mboka na ye. Aza muto a ko travailler pour l'intérêt général. Alors ce n'est pas normal. Na mboka oyo plus de 80% du budget national est na ba institution. On a niveau la présidence de la République, on a plus de 200 conseillers rang et ministre. Oh, il y a autant de membres à niveau de cabinet. Et tu continues à vivre bongo avec un budget de 6,6 milliards. C'est inacceptable. Voilà pourquoi moi, Namboka, non, de la population. Et puis, tu as représenter la population. Tu as quitter ça d'abord, mais mon liman à biso. Pour la nuit, tu as l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale est une autorité budgétaire. Il y a une fois que ça ligo, il y a une fois que ça il a malam. Ce qui a quitté ici, à quoi imposer à moi la institution. Mais tant qu'il y a à ça la montée, l'institution ne peut pas ça la et cause à la tête parce que c'est l'Assemblée nationale dans une autorité budgétaire. Mais à l'époque, l'entrée de jeu, boya qui yango, lobby, à cause la populisme, à ça la besoin population, mon a qu'il y a une la population. Mais tu es dit que le Jean-Marc Abound, il y a l'Assemblée nationale, il a parlé de l'inconscience collective. Oui, monsieur Tobi, que c'est l'inconscience collective, mais sans la conscience de l'honorable Dany Sesanga. Dany Sesanga était bel et bien conscient que na rythme au kende boye, jamais tu kende malam, jamais mboko kende liboso, c'est que tu continuer à dépenser plus que autres za ko kotisa. Et puis tu sais le premier ministre alors qu'il il faut réduire le train de vie il y a institution. Mais eloko ko kamisa biso tilelo, bondimi que faut réduire mais tilelo boko ko ka sala yangote. Et là qu'ici que tilelo régime eza côté pas politique baza sincérité hein population ils en a raison politique baza sincérité ba politicien mususu baza sincérité à l'égard ya peuple congolais oh ba ko na télévision eza o ekosala manacete Dany c'est ça on appelle ça exemple alors biko comme bino boboyi ko kitare boboyi ko kitisa 30 de vie na bino ngai nazo soit 9 mois na nga na opesa be molima na nga pour l'intérêt de la population mais yango ne faut ko yeba populisme ya malamu. Et ça, il faut travailler pour l'intérêt de la population. Et ça, c'est que, nga premier ministre, nga ministre, nga député, ils ont travaillé pour la vie au détriment du peuple congolais. Surtout que ça, aujourd'hui, poste, car le monde est que Dany Ngoy, moi, car le monde est mon affoula, et puis, à que le candidat qu'on a, ouais, puis na gombe, en tout cas, ils ont vraiment mal milité, tous ont cité, l'émission qu'on a le gouverneur, il y a vu na Kinshasa, Bengami, na IGF, pour que nous soit rapport sur gouvernorat nae ndenge ni tambisamaki rapport ana eza de na IGF bengami mokolo ya lobby le 1er octobre 2021 vendredi donc moi la mboka Dany Ngoy aza na plateau moi le domano mukie sur gérance ya ville province Kinshasa to suka et là on a roloba ville à Kinshasa eza capitale ya mboka na biso il faut servir comme fer de lance comme modèle. Mais ce tout le monde m'a les gestion avec opacité, rien ne marche. Banzele zate il faut gouvernorat provincial à ça là, il y a rien ne marche. C'est là ça traduit même le malaise qui règne au sein de Mboka tout entier. Now tu prends exemple il y a commune là mon afula, autant un problème banzela, autant un problème il y a courant, toi un problème il y a Boyi, toi un problème il y a Boyi. Mais gouvernorat au travers même bourgmestre la biso elo comme l'aurait que ça la maté non sur la bourgmestre autant de fois au sentir que il y a pas une solution il y a pas un accompagnement même les gouvernorats azoye ba ko sala musala malongate moi je pense qu'il y a un problème de gestion au yeko salama IGF oui a bengisi ayokaye et ce qui c'est lui qui détourner salamé ou bien je suis à malamuté ou esengi qu'il faut alongwa. Eza malamu, eza mabete. Biso tu as besoin de changement. Ceux qui te votent qui Félix Tshisekedi en 2018, eza qui pour qu'il y ait le changement. Oh yo c'est qui a mabé, il faut kende ou a malamu fait ça nene et apparemment de toutes les façons en fait binoté mais ezo salama quelque part que Lukamoto il y a Gentini ngobela po dernièrement alobaki qui a victime il y a complot de part et d'autre c'est Gentini les matins, Gentini les soirs qu'est-ce qui s'est passé il y a beaucoup tabi que
Maman nangai. Kinshasa, mazosala makasa tonga. Maman nangai. Lacha ba mwinda. Ngana kosenga ase susu makasi te a présenter kaka démission na ye. Soko kokatotiki. Soki mbongo akosala politique no. Démission ezala na mboka na biso. Ah mais si faut toi apprendre yango toi la union sacrée il faut qu'il place na ye gouverneur de la ville ngo démissionner. Nalobi boy ngana ndenge mona ete moi que si to bano sa ba comparaison entre individus to kenda ti lobby ngia lobby que mbongo ezate moi sa politique na ete alors asa nini conseil na kopesa sa ni a démissionner atika mutu mususu ya akozana vision pe politique o be ko bomba mboka ya biso eza nini atelo ko eza ko marché te okondimo ke na ngoti na suka kaka pona nene o tirer ba dividende na yo culture ya démission ezate mais ngana ko senga que ce qui gentili ngobila moni que politique na ko simba te a démissionner ndé moko na ministre peut-être antique na senga ki a démissionner. Émission de politique à l'élo est comme presque na souka ceux qui sont en amour de la fin on peut couper ça na bandeko peut-être ba envoie les autres bonga mapona ba élection ou pas apparemment ils en a baninga mususu ndenge ba izolo mamake baza na pour les élections mais pour le dialogue est-ce que envoie les après il y a aucune na ba élection to na mapona mi 2023 n'attend mon parti en vol cher à l'honorable Nice Sanga Azako s'est préparé en conséquence plutôt ba te makele était. Tu as dit que l'élection est en 2023 parce que ils ont obligation constitutionnelle. Recensement salama. Biso parti en vol, tu as dit que en 2023 élection ko salama, peto ko bonga ma papa wana. Yango ba formateur na biso baza répandu sur l'ensemble du territoire national pour que ba ko former ba coordonnateur na biso, ko former ba fédéraux kala mingi te na te ko beng sabino na bureau politique ko te ko sala kala mingi te. Mais tout ça ko se préparer, to ko aligner ba candidat na biso à tout le niveau, dans le bibi to ko aligner ba candidat na biso à tout le niveau et puis tout se préparer pour l'année pour notre monique alternance c'est 100 000 en boka mais alternative dans les salamité et puis tout le qu'avec le parti en vol alternative et ça possible yango na sengi na bana nyoso ya monga fula ba mama ya monga fula ba papa ya monga fula ba ça la confiance na parti en vol ba quoi s'adhérer massivement pour que to ba ko militer ensemble to bunda contre l'ignorance to bunda contre la corruption to bunda contre la pauvreté pour que makambo kende liboso et puis na ko rappeler bango que to ça l'a toujours éveillé pour la problème où état libiso na monga fula surtout na quartier Kindele na quartier Kimwenza na quartier Kimbondo oyebi banzelo ko relier biso na ba commune mususu notamment la route principale la route Kimwenza o ba travaux za ko traîner tile ko sala maté na sengi na population to ça l'a toujours éveillé à un moment donné to tambola susu na nzela pour to réclamer ba reprise à misala wana pour l'intérêt de la population pour l'intérêt ya biso pour l'intérêt ya bana biso yango na sengi biso to ça l'éveiller et monsieur si même tout na souka les gens force politique n'y ont surtout moins dans beaucoup de biso ceux qui envoient les fois et s'attacher na mongo pour nous pour na mais ça force ni force wana ils a pas rapport à nini et encore force politique il y a pas rapport à nini FCC la Muka et oui autangi FCC autangi la Muka autangi cash tanga pe en vol donc biso toi une force politique tous en élu la biso tous implantés sur l'ensemble du territoire national au moment opportun on va se prononcer c'est pas le moment sans candidat président de la République na lobby bien parti en vol à se prononcer au moment opportun. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est l'intérêt général. Ce sont des réformes où ils sont importants. Candidat à Koya bana ata un jour avant ba ko lancer makambo so. Biso toza possible pour te ba candidat na biso. Candidat au abiso a ko sala moto yo asa une expérience makasi eza moto yo ayebi mboka oyo mais je pense que parti en vol a kozanga te candidat o ko présenter. Ce qui est important ils ont toute la gestion en mboka toute la problème mboka biso za ko kende ndenge nini mais na ko senga pe la population na ba élection ko kende biso to ko senga qui est une méga plateforme où ko senga bato ba sangana autour d'une vision claire et nette mama nanga est-ce que bike mboka ko tambola sans vision to na vision mais vision la kisinini vision chef et la kisinini ouais ça maloba mais le kongana ko ebisa ebiso to yayi to ko bunda pona alternative au tisco comité yango to sengi par rapport à Banji à 2023 qui est une méga plateforme où les forces
politiques, ou les autorités politiques, ou les personnalités politiques, bako fanda, bako sangana, pour n'avoir bako sala offre moko boye, on a salamate. Est-ce que vous avez que ba groupe politique ou ba militaire pour l'indépendance, pour la démocratie dans ces pays, ba palou, ba UDPS, ba parti belé déjà ba gérer. Moi, il dépense à gérer, mais vous voyez comment le pays marche. Moi, je pense qu'en 2023, il faut aller au-delà de clivage politique, au-delà des anciennités de partis politiques, mais voir profil à candidat ou à même alternative aux populations congolaises à Zanango besoin. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balanzi Kindoki politique. Merci beaucoup. Namo Namboka Dany Ngoy qui part na moko na lelo na émission ya moko na lelo. Ngana bino tokutani très prochainement. Tozon dima qui envole et ko se prononcer et puis fait toke na maponami et longo na banamboka mbote mingi na bandeko nyonso balandi biso depuis munga fula boza toujours wana pona kobunda. Tora masolo ya ba insécurité, j'espère que si là ezali ezo continuer ti lelo ya wa bitumana biso pour l'élection à Malamu et Sama 2023 pour que tous en bélu à solo ou ebi que mon afula to bimisa ba député mi balé provincial mais ba député ana ba mona na kate ba koma déjà ba ministre provinciaux ba msusu ba koma boye ba chabana na bango yango mon ke biso na kati ya parti en vola ko fonga la parenthèse na ebi que to komi na suka tozaki na besoin ba réforme parce que notamment tous en besoin de suppléance familialité oh yo mamoza candidate ou tie mwana na ya mobile ou tie mwana no mwasi a remplacer ya on to mona makambo oh mon afula mama na ko ebisa yo sans te tromper, ce que les kina mikona ba ko ebisa yo ke toza abandonné na ba députés nationaux na ba députés provinciaux ba tika biso bourgmestre ye musa na sala gezaka ka kin bopeto na ebité na monga fula bopeto to nini eloko malonga ko sala mate yango na ko senga na bana ya monga fula élection za ko na 2023 boye ba motoni boko pona bato nyonso to pona ki na 2018 to ko pona bango lisusu te pe na ko senga na biso toza l'exigeant na ko silisa ko loba balobaka boye l'inertie d'un peuple est la meilleure forteresse pour les tyrans. Ceux qui biso bana monga fula tozela kaka polo tozela ba maputa tozela loso tozela eloko boye baki tokozanga mai tokozanga courant tokozanga banzela tokozanga ba génération malamu tokolele pa ya nani tofongola matoi tofongola miso totelema tobunda pour la commune biso ya monga fula toujours accompagné na parti en vol où ils a dirigé na mwana mboka Dany Ngoy ou azakoloba liboso na bino. Prochain candidat, merci beaucoup. Ah soki ke naza pe naza mais soki soko poninga mais soko poninga naza la candidat na koboya te pona ba oba yaki ba candidat na baleki biso na nini. Bazana mettez-moi le malonga ba ko sala te. Merci madame. Bandeko balandi émission Kindoki politique tokutani prochainement. Merci mingi na bino bolanda ki biso na mosika mingi ya mboka na biso libanda ya mboka pe na kati ya mboka totombeli bino mbote mingi pe félicitations à Badoréa nyonso so po zuite en tout cas zwa maîtrise parce que vie ceux qui wana te ko reprendre pe nyonso ekoleka malamu tika ete nzambe abenisa République démocratique du Congo tokutani lobi.